yo moko poni ozala bo photo vraiment na tika la mutebi mabongo on balusi kuna lo mona la ndeli ata yo kasi pour da pour da kono kanga no komo kanga fil balbere nazolinga non monter ba photo ngoti no kanga a on obimizo tikolo kwa baboya moyibi na kanga moyibi siko na tia yo kwa otamona kanga moyibi fil balbere ni kibo yo ko isanga koko tange longi no wana na photo na ngate moi vanda kuna donc moi luta buna na monao na yebio muzange tellement pilanje luta buna ndongo matsanga to sukali na baki lelo vraiment fo na loba makamke vana mtima en tout cas vraiment maman ngekento kitoko muketala en tout cas maman vraiment ntima na muke matangene patisa buna to ya sukali elongo na 400 et comme na 800 na ko lingo to ndimi Masia. Na linga yo avant de comprendre que moi na love na. Bonjour papa. Bonjour. Mbote maman. Maman mbote. Mbote papa. Voilà. Kibo yo ko isanga koko tange longi no wana na photo na ngate. Wando ye. Papa. Donc quand ba photo yo ke payant. 9e jour boy quand ba photo. C'est ça nga buto ba boy nga photo lo ke musika te. Tala. Naka la vidéo. Na bi vidéo te na bi photo. Vidéo ni na wondo sa. Tiens ce du bon. On a tinda mingi ndebo. Otango amona ona photo. Papa ko kanga ngai papa 44 photos combien? Papa. On lobisa nga pona ba photo na toka kuma papa na ngai nazo tuna yote. Boni na ngi saba fiere kola. Papa keba na yo. Boni boyko. Ba fere kupola po. Ni ba photo na kanga yo. Tuka kuna. Monyo. Monyo. Ah, oui, bien. Oui. Moi, ça va. Oui. On peut bien. Ok. Eh, orando qui va poser yango kai nga pana tila mtu photo pa boya ta yomo. Faut yo. Na bien. O moni Mimi Chikeva. Na kanga photo oyo. Asepela na. Oyo marque na kanyo na kangango Belle Olondo. Pas à la fin d'ici. Eh, Belle Olondo. Awa. Oyo. Ba photo yake musiko yebiko sa ba vanité. Liba les a bandela ba photo mtu na mbongo to bibi flou yenga. Na mo va na benga no na fina nga
ndena yekisa ko yokanga ba photo babilo nyoso lo bana nyoso ikota ekota na photo wali bome pesa téléphone iki sifa ya kala na filtre ngote Bambangwe mubesa shariba metu bangezola kabelwe mama yaya mwasi pardon bolimbisi problème quel est maman bien gentil maman bonjour mais maman na moni yo muwe vampi na quartier mais bakota kati kuna mwe vanda kuna donc moi luta buna na mona o na yebi yo muzange tellement plein luta buna nengo matsanga to sukali na baki lelo vraiment fo na loba makamke vana mtima en tout cas vraiment maman ngen kento kitoko muke talange ditama boso mbuma tomate kento ba poil mandefu na place metuba nzambi nge vraiment mutu mochi bune harmonie ngeme fanisa mukaka po mufa fani mana bima na bandaka famille qu'on pas trésor mbambi à Dallas muluta pipa Justin Zengu papa na bon regard mais l'air quand même on angeka banga kusa partir kuna metu ba faire na vanda na silaye en tout cas maman vraiment si manamuke matangeme matisa kuna to ya sukali et longo na 400 et comme na 800 vraiment j'aime ta love maman nga comment na ma vidéo comment na amba donc amba ka tout court to ambrasi amba kaka di dodo ngeme metula kutura to ya nzambe siko mama ndio sako na kwa lingo to ndimi yesu masia mama c'est ndo bena ngolo zeno silde vemu va dutaka c'est nge faible pour moi tout bas ma question c'est moi poser et répondre nous normal c'est que tu veux me prendre mobile si on a lingio maman ya solo el numéro n'a pas na 45 1m82 bataille na ngé mais tu sais pas sa position kasi maman na lelio ya grave yo bandu mama ndako za tika na yebi ndako muzanzo na yebi ndako njamona muka nanzo pana na yeko luka yo et puis mona directement linga sport na yebi ndako ça vous sont na linga yo avange comprendre que moi na love na moi muta love ata mbilia belle muta sala copie ya mbilia belle na tabule ngai ata chaque on a au kito simplicité simplicité maman moi je n'avais pas trop comprendre moi muta moral muta maloba rien pour bien filer ige bien filer camarade na ngai bien filer comment na bango to comment ko fa na bien filer ngai mapi bakunda bien filer avec harmonie ala poto na France avec ça on m'a dit soko sika moi ça qui top avec na pembe beauté comme ça ndetinda photo babu ako na libomo ezobima ça nga bien ngapeli banga makaya yezo libanga siko mama ndeto wana obanosi anga pembo yani ndeti moi ça singa mpa ibuna singo te yebite ke ndena zabo Fombo. la soni vraiment mona mama dans son ligne il faut que change la marque charge no ya ko lieto na bilamba Boudia na bilamba
kanga koto pe le pango bien ezalaka yo lika awa yo biteke ana portail bimsa photo ata yo moko na photographie mo ya bongo te to ça ne pas plus moi moi elle m'a pelu faut que awa ba binga déjà to ba nga photo ba bikenda kuna biso ngalinga na ngani mwana to kanga photo esika moko nono toniti mutu na tindela ba photo ay ikina kanga na portail ko kona ki okanga siwa obike na mesana ona buzoba nolinga kopakola ya aussi no pe likasa boye chali kasa boye afuta kala bongo basimba likasa te na simba likasa futa kala bongo kanga no mte fona tindele te ata yo moko nini o mama studio photo studio a photo qui n'a aucun kama fwa o kama te pa longa mbala moko to ça no ko zipola yo zipola nga kwani to sana on a raison c'est même si mon qui comment ça fait type d'accord tu vas dans la bango alors on a photo par partout à tout sur TikTok et bon moi kani na nemba so boy ko kanga go support na bino pona yo lati kitoko makasi na kanga ka awa ko chocolat mama chocolat na dinga tuno na lo mwa muke eloko esali ki okanga photo na porte na bino to ya mpona yo olati kitoko makasi osape donc ozomimona yo mpenza yo mami bwende to yo abeti mutuka kindobika yo nani kasi ye mama bis monele mama président ya poste tranquille kala oyo ni kale bela mutu boye oyo na mboka bakongo kobimisa munene no ekobimisa bato ata 7 eno anele misate na tina bota relais comme ça de pousser la photo asoka ye a omona ka pa muna eka na bien est-ce que papa pesa adresse na bino aba ko comment a numéro na bino biso ya na denga ba bete to kanga kaka ko le dans la Facebook moi ça poli keba pas la bino obongise pas la bino pas ba identité pas bino mais on peut ça un peu le pas na bino c'est pas envie ça et casse tu dois mettre ba fongola Keba. Yo! Oh, dégagez, pas fongola. Mbote. Nabi a Boniko va sonner tu vas le voir. Papa, yo zana ngai. Lupango mwasi na nganga tubani. Mwasi nona. Tatu na mwandi yai. Oh. Yalo bébé, ngete na na ngai. Na longo comme ça pakoli ngola. Eki mama. Pakoli ngola te. Bo pakoli ni mafuta mbila. C'est na pakoli kuda. Papa ndio no kambi pinga tento mkubu. Papa azaya ba mosani. Ina kata yo lobo. Rapidement. Papa, ngakuna yebi yote tika ba mutu banki. Ngaka ngaba photo ya kanga ke awa. Mais awa, mais ça pas la bisoté et ça pas na été. Na yaka ko kanga ba photo. Siko ba concréter le pango bango. Ba bango. Oh, biso na ko le pango. Baboyi na biso na ko le pango. Ba ya ko kanga pango ba photo. To boyi. To boyi ko so ka photo ate to boyi. C'est ramda mabe Ngaka nga photo na photo ki pa na yo. Maman. Deba vale tanga munoko. Nakasa ko vanda kawa. Oh, yo linga mo yo boye biso ye bi place nga. Maman nja. Ata yo moko poni ozala bo. Foto mama na tika la mutebi mabongo. Obalusi kuna na mona na ndeli ata yo. Kasi pour da pour da. Kono kanga na okomo kanga fil balbere. Na zolinga na non monti ba photo ngoti. Na okanga a ona obimizo sikolo kwa. Baboya moyibi na kanga moyibi. Sikolo na tayo kwa ota mona kanga moyibi. C'est fil balbere. Fil balbere ni. Kibo yo ko isanga. Koko tange longino wana na photo na ngate. Moi vanda kuna. Donc moi luta buna na mona o na yebi yo. Muzange. Tellement plein luta buna. Nengo matsanga to sukali na baki lelo vraiment fo na loba. Makamke vana mtima. En tout cas vraiment maman ngekento TikTok. En tout cas maman vraiment ntima na muke matange me patisa buna to ya sukali et longo na 400 et comme na 800. Et on sait na ko lingo to ndimi.
esumasiya nalinga yo avange comprendre ke moi na love na